Mbote, journaliste d'investigation Kabouya. Oui, Abino Ndeko, Hervé Matata, l'un des coordonnateurs, il y a Résistance Tchango, Sikawa, puis pour moi, Martin Fayou le Vandi. Il y a coca moisalité, il faut qu'on bande d'abord qu'on ait racine à pouvoir na bango. Pouvoir na bango et vendre likolo à Moïbi, baïba pouvoir y a peuple congolais ba organiser élection té et ba continuer na ki Moïbi parce que pour na bango Moïbi ezali valeur. Ezali elo kwa coca moite ndeko na ngai. Avant to lobela non ndeko kamere to lobela ndeko Chilombo. Ndeko Chilombo yé moko la manière dont accéder na pouvoir et c'est du vol. Est-ce qu'il y a élection réellement na kati ya mboka oyo? Élection salama na kati ya mboko salamate. Et tangu bakangi Vital Kamerhe na procès 100 jours. Batie na boloko bakatelier boloko ya 23 ans. Ndeko Chilombo akei ko bimisa collègue na ye. Lokola basala bayiba kimbongo mboka ensemble akeko kamata bimisi na boloko atie na liberté. Et le lobo ya kokamo ezali te soki Vital Kamerhe akomi lisusu président de l'Assemblée nationale parce que tanga bimisa na boloko akamata ki akomisie ministre l'économie ya mboka oyo. Après avoir commissaire ministre de l'économie en Mboka, il y a commissaire le sous-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, lorsque Batomi bale balingwali ma basangani, mi bale basangani bakotambola elongo, parce que mon toko contredire azalité. La carte na bango basala musala moko, ya sika ya komona ezalité. Mais pas si ezali wapi. Bato IDPS baye balelo ke Kamerhe a tourné ba roublé bango. Encore une fois. Kamerhe a roublé bango na mbongo à 100 jours ali mbongo. Lelo boya eko roublé bango. L'IDPS, leur candidat, Ezalaki Mbosso. Tout le balogwa, union sacrée en général. D'abord, comme même toute une élection primaire, bakeneko la primaire, c'est-à-dire boyoka ni ezalaki te. Bakoti na kati ya primaire pour nous déclencher consensus, bakeyuana union sacrée mobimba, bango nyonso bazaki pour Mbosso bima président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Loko la caméra za Moïbi. Azana mayele ya miibi. Donc Moïbi a développé la barise Katinae a tourné bango scène. Une majorité ya union sacrée d'où la quasi-totalité ya bateau bazaki pour Mbosso. Mais ba na kati ya salle Kamerhe mutabimi président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ndeko nangai? Mbongo Kamerhe iba ya mbongo ya mboka a créé une plateforme. Oh yo bato belé a IDPS bakanisa ki lokola keno plateforme na Kamerhe sali ezali pona ko la primature nzoka lokuta Kamerhe bandaki ko somba déjà ba député bandaka na mbongo na biso ya ba congolais o aiba abandi ko somba ba député sali kokisa ba député ba ko voter tangu ba yena kati ya salle akamati Kamerhe asali lisusu compensation lelo bona ko betelo na zo revenir ba congolais ba yango asali compensation na groupe ya ba Jean Lucien Boussa na ba Sama Lokondo a promettre ba depuis regroupement wana ba Sama Lokondo a ko fournir bango na ba sénateur que bango ba tikela e poste ya Assemblée nationale et c'est ce qui s'est passé. Donc Kamerhe a tourné IDPS boye babo IDPS bozui morceau dire lokola bobenga ki Kamerhe Moïbi ba ministre na bino nyonso ba ko sambwa na contrôle parlementaire. Boye ba yango ke Kamerhe c'est le moment Kamerhe faut venger bino. Kamerhe soit robanda ko venger ce qu'on a kati ya IDPS atali sabino pe ke bino nyonso wa miibi yemoka moto ali moyibi te. Dede Tshisekedi soko akosani liboma a komona Kamerhe roboto la majorité à l'Assemblée nationale. Tenez bon, na émission claire. Majorité à l'Assemblée nationale na mbong na mayele oyo batuchi bazalaka nango. Ma mayele oyo ba Burundais bazalaka nango. Yango wana akoroublé bango encore une fois Kamerhe akoboto la bango majorité et puis ça va se déclencher. Donc union sacrée na minute oyo ba vandi likola nzube. Donc rien ezalo ko eloko ape me vandi likola nzube. Eloko ko marché até. Et puis nde bazana na kati ya gouvernement ba ko sala we ya sika. Ba sala pona peuple te. Parce que motonio so komi ko envisager 2028. Kamerhe a vengé Tshisekedi pourquoi? A vengé Tshisekedi parce que Tshisekedi peut amener a ebisé ki rozala président en 2000 aux candidat président en 2000 en élection 2023 et il y en a d'accord il y a Nairobi jusque là
Kamere atikala comme premier ministre selon les accords à Nairobi, atikala la candidat président de l'élection Tchoya. Donc il y a pas comme tango amata pote akamata azala candidat na 2028. Mais pas si peu mawanazo que la Congolais. Ba Congolais gouvernement ou ça le côté parce qu'ils ont la toka mbongo leka. Monta muta toka mbongo aleki pour préparer élection na ezali koya. Donc ekozali lo kamalongate. Mboso kende ko paiement. Kende ko paiement osali mingi okomeli. Kende ko paiement okomeli na âge soki ya ménopause pe âge ni nango komi nangwana. Paiement nanu olie pe mbongo mboka mingi. Mais dès qu'on a émission que Moïbi a tourné à raté, attaque quoi jouer l'eau qu'on a zoton à raté po, il y a un message clair il est pas foyer bah que caméra comme il faut envisager bisika tiseke d'azali. Caméra soit envisager sous parlementaire. Donc le qu'on a joué déjà parlement, bakeba parce que sonzo déjà côté na poswa chilombo. Donc caméra azali sonzo na minitio. Bakeba parce que caméra na caractère né glouton, na gloutonomie azala kanango, caméra jamais atondi na noté akokeneti akende ko remplacer Chilombo. Boye ba kena 2028 union sacrée et Panzani. Boka mera olinga za la candidat Bemba. Boki pe Bemba. Abeti liboko na message zolo ba ba pesa ye Sénat faut ku akamba Sénat donc IDPS comme cadavre union sacrée ko zali souté. Merci moi na mboka to betel cela de tournement o ya mboka na biso ko nous lève na mboka de tournement le lo o to mo ko to tournement mo le mo so le délai qui pona makambo ko pesa makambo la manya to pour pas ko biso Nicolas Kazali. Moi, il doit prendre un détournement, un bon rebelle qui est au monde à Basoda, pour la salaire, parce que Basoda, il a ma cambrelé, par le et plutôt mon rebelle qui est mon rebelle, mais ah, on a qui chasse et puis n'a pas mon rebelle qui est belé, va détourner comme mon rebelle. Ndekonanga, lokola na kobandela koyebisa yo, bato ya IDPS ba ko venger biso. Ba ko venger politique yo Mobutu azalaki nango. Donc ba ko zongisa lisusu ki mobutisme oyo toboya bandakala na kati ya mboko. Nicolas Kazadi s'est fait riche aujourd'hui là na 2 mois ya pamba. Nicolas Kazadi akomi na mbongo ebele. Nicolas Kazadi abandi ko yiba mbongo banda lelo te. Nicolas Kazadi ayibi mbongo ebele na kati ya mbongo. Mais lokola azali famille Tshisekedi, lokola bazali na ba lien ba parenté na Tshisekedi ba bomba ye mbongo ba contribuable congolais olia malokola nguba. Makambo wana nalandi yango lelo na bokebi ndeko na ngai. Na komona eza soni pe mawa. Ba trace ezolakisa nani asalaka dépense ya kobimisa mbongo na kati ya gouvernement. Soki projet ezali bakomi yango bakotisi yango na ministère ya budget. Budget a étudié projet wana akotisi yango na niveau ya banque centrale. Banque centrale tango pesa ordre tango koya moto kofuta ezali finance moto afuta ka mbongo. Il y a un projet. Finance faut bisa mbongo. Mais tango zolo bana biso tozongela ilunga kamba. Oh, mbongo ya ba forage ezali ngaite, ezali ilunga kamba, bango to détourna ki yango. Oh, mbongo ya éclairage public, batu na ngaite, batu na ngobila. Ndeko nanga, nani abimisa ki mbongo. Et lorsqu'on sort l'argent d'un pays et qu'on bima faut suivi ezala. Il faut batoba landela yango tina suka mbongo wane ke indenge nini ezali ndenge bongo bandaka la uto ilunga kamba kenda alobaka eloko na te ponani ezali lokuta d'abord et à mawa mingi. Est-ce que forage moko, moi j'ai un grand frère à salisi forage il y a $1,500 mais ndeko na biso Nicolas Kazada ko kosa biso pour na forage moko na kata Congo il faut $20. Ça c'est quel forage? Forage au Nino à $20, il faut pas ça la yango na mbongo Congo. Pe bazo défendre yango. Mbongo ya mboka na biso Elia mi lokola ngo pendant que ba Congolais bazo souffrir. Mais c'est Nicolas Kazadi faut son sélection mbongo na biso. Okozong sa mbongo na biso. Oyebi ke bo bandaka mandat to yebi malamu bandaka mandat na moyibi. Mandat passé wana bo bandaki mandat na moyibi boyibi peuple mbongo aram. Botindi semeki na bino mwana kibasa ayibi biso mbongo ti lelo ezonga te. Lelo lisusu mbongo ba Congolais lokola bo bandaka mandat na frappe. Bandaka mandat na frappe bo frapper biso lisusu mbongo éclairage ba Congolais, mbongo ya ba forage ba Congolais. Monsieur Nicolas Kazadi tokotika yote. Okozongisa mbongo na biso. Yo il faut zongisa la Congolais mbongo na biso pour que Congolais a vivre malamu ba soldat to na bituma bozana mawate. Ba soldat bazali ba to photo kipé bango na moment oyo.
il faut te foutre bango malamu, faut bazala équipé na ba munitions malamu, balata malamu. Mais basoda wana bazo déclarer que mando qui ezalité, tenue ezalité, ration ezalité. Mais pendant qu'il y a Kinshasa awa, il y a des grands détourneurs. Sur 256 millions de dollars. Motomo rayi bango. C'est grave. C'est grave. Nicolas Kazadi soki boliaki mbongo wana na chilo mona batonyo surtout tanga ba kombo parce que peuple a kotika binoté. To rematela binoté na zolo. Merci beaucoup mon avocat. Message pour la connaître dans la que ce que nous avons bossa connaître dans le livre bazaki qui est bazoya awa na capitale ya biso ya Kinshasa et puis ba yebisi na mboka Afrique c'est que à s'attendre à dire à année 2024 au niveau du président de la République de la République. Ba dit wana Soki to komiti na moment oyo nanga koma kotombola mongongo alansaka pe ba message. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Tozalaki na kati ya lamuka. Lisanga ya ba congolais ya ba patriotes. Tolobi ke moto kozwa sous pouvoir na moyibité. To résoudre problème ya illégitimité na kati ya mboka na biso. To sangani bo moko. Félix Tshisekedi ye moko akatisi ngambo akine maboko ya ba Rwandais. Ake koluka pouvoir na maboko ya Kagame, ake koluka pouvoir na maboko ya ba M23. Lelo boye soki nanga zoloba c'est parce que Félix a trahi le peuple. Hein, ba peuple congolais faut boye bakale eloko. C'est parce qu'il nous a trahi. Nanga wana azoloba lelo yo, azo défendre intérêt à peuple té. Peuple faut bosser l'attention. Azali moto ko soutenir té. Nanga azali ko défendre intérêt à ba carré minier na ba botolaki, tangwa teka ki bokonzi a fayulu pa Tshisekedi. Et là azo défendre yango wana. Alors biso to lobi boye. Nanga ko sazarde té. Congo bokonzi ya manduki kozwa malisusu té. Congo bokonzi ko lekana élection et puis élection à malamu. Nous avons un problème sérieux et un problème d'illégitimité. Et quand on a la biso le soutien, il y a rébellion. Tango, il y a rébellion, c'est déjà révolu. Biso ba congolais, to kolinga guerre te. To na bande ko. Soki nanga zo kana ko sala ba congolais ma bese que nanga za congolais te. C'est que nanga za rwandais. Alors, c'est que biso to komi ko comprendre, il faut maintenant commencer à attaquer famille nanga na kata Kinshasa. Il faut qu'on attaquer bango. Il faut tout attaquer bango parce que tango ndeko nazo la kaba congolais ba kokufa ba kokoma na kata Kinshasa bango bazo pekisa été. Baza pe na doit repérer conseil. Mais bazo pekisa conseil té. Mais biso to lobi boye. Nanga oyo sala aventure. Boko tumba malokola lokola na koni ya moto lokola ntaba. Soki boya wana changu basaka na kate ba kotumba bino moto pe boko kate. Tshisekedi déjà lembi nzoto to kokanga e. Basinga to kochena se. To bengana na kati ya mboka o. Merci mon avocat. Ndeko nanga ezali regrettable. Lorsque bazozo pour négocier pouvoir, okomi faible. Pouvoir ma négocier rango te utara pas peuple. Faut peuple a pesio aux anampifo. Tu sais que du temps alongwe nuitama awa butu awa. Aboy ko sa peuple congolais ni moi sinae ni ba service à communication. Akei na Rwanda, akene ko salani. Mais moto wana za lokuta makasi fa isa ba congolais makambo ndenge ezali. Ake butu awa na Rwanda, ake ko signer accord na ba Rwandais. Accord wana ba ke ko signer ba Rwandais loko zolo ba wana nde yango wana. C'est-à-dire quoi? Pour que paix ndenge ba yebisie pas Bill Clinton, ndenge ba yebisie pas Sarkozy. Pour que paix règne na kati ya Congo, il faut to kaba mabele ya est na biso. To kaba Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri. To kaba yango. Et c'est pour cela, lokola baninga ba komisa yango dossier international, baninga ba kamata siko ba palestinien. Baya na bango na kati ya na Rwanda, mais objectif est à Rwanda te parce que Rwanda na mabele te. Objectif est à dire qu'il va revenir na Congo, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les Palestiniens de Ronangaï. Ce n'est pas seulement les Palestiniens. Bazo kende ko kamatali susu. Bazo kamatali susu ba o to bengi banani. E banaki banani ba peuple la bosani kombo, ngotanga kombo na bango. Ekoya. Bande ko na biso ba Sierra Leone. Bande ko mususu. Basangisi groupe wana ba nilotique tolo ba bongo. Les nilotiques bazali koya na bango. Soki Tshisekedi ya boy ndio komona ke ba kotake biso ba bundisi biso bitumane nanga zolo ba makambo wana. C'est-à-dire bateki déjà mabele ya mboka. Mabele ya mboka tekami balingi ko na peuple vérité te. Alingi ko na peuple vérité te alingi ekoma. Bango balingi nini?
que peuple atika na ba distraction ba poste bazali ko welela pendant que mabele zokele lisolo ya bunaga na ndeko nanga tilo baloba ngol soute et si yo kapité kaza lobi nga ministre intérieur je déclare ceci ou bien bemba na TV nga ministre défense je bunaga na tilelo et ça na maboko ba to bosana yango to salo kwa to bosana lelo kiwanja lelo bamboke beleza na maboko ba Rwanda to vandi awa to fusali kwa to sambla to idée ko bunda bitumbe zalité ou to Tshisekedi albaki ko bunda bitumbe to c'est la parlement vanda ba pesa réseau parlement vanda to c'est la parlement et vanda dialogue zo mona bazo salisa wana na rappelo pona ebisa yo Tshisekedi ayambi ba groupe rebelle awa ba tuto lukaka ba to ba boma ba congolais bazali na kata Congo ba osala négociation na Tshisekedi kata Kinshasa. Bon, ça négociation les représentants ya Codeco bazawana ya M23 bazawana ya bana bazalia na Kinshasa bon négocier na Tshisekedi. Je me demande la question ba solani. Okoyoka lobby to lobby kuna bakoti ba na kata gouvernement. Bazu bakoti ba na kata gouvernement bazu ba poste politique, bazu ba poste na kata armée. Donc c'est un peu ça de konanga. Tozonga kasima. Le Congo pour ebonga qui ne liboso, nous avons besoin d'avoir un président qui entraînera des relations décomplexées avec le blanc. Il faut que moto loko na ba carrière ya ba Mobutu na ba carrière ya ba Fayulu moto sora lobi non etikali non toza na présent complexité ya kolula pouvoir mais ya koninga mboka kende donc oyebi mboka na biso ndenge tozali awa ezali mboka moko envié partout dans le monde ezali mboka d'où il fait beau vivre il faut te protéger yango il faut te battre yango mais avec ces gens comme le Tshisekedi tu reperdre mboka na biso yango na sengi ba peuple congolais bo to se liguer comme un seul homme tous sont déjà prêts parce que l'application de l'article 64 c'est constitutionnel tu appliquer yango to kolanda moto nyonso oyo à trahir mboka na biso to ko bengana libanda. L'opposition parle, l'opposition zoloba. L'opposition kangi monoroté. Mais ndekonanga na koyebi sos tozali les seuls partis politiques au echa na institua na kati ya parti na ba réunion nango chaque mardi tolobelaka ba congolais makambo etali est la République démocratique du Congo. Biso tozoloba. Seulement bango bazo sala sembla koyoka te. Mais biso tozoloba. Kala mingi to uti omona président Fayulu a prêché par l'exemple. Ayebisi boke mboka eza salité. Toka mata kombo to kombo la mboka. Bomonaki par exemple président Fayulu zo kombola. Zo kombola liboso ya ville wana komboli parce que l'insalubrité aussi fait partie des problèmes que nous en avons dans le Congo. Ndeko nanga tozoloba tolobi ebele awa. Bazo yo kaka te. Tobandi ko talisa bango complot ya ba Rwandais pona mboko. Bayoki biso kaka te. Tobandi koyebisa bango makambo ndenge ezali bayoki biso kaka te. Le problème ezali koyoka te ezali koloba te. Le problème ezali pe capacité ya koyoka baninga. Est-ce que bayoka ka pe biso makambo tozoloba bazoyoka biso. Le président Fayulu parle bon azoloba très bien et puis l'opposition ils a toujours wana action gouvernementale nini bango ba matisi en place au biso. Totelemela yango. Ba osale le côté. Ba sale le côté. Pe biso ne toza boye to kotika te to marché to lati ba teni na nzoto to sunga FRDC ba beti biso ba grenade ba beti biso lacrymogène ba panzi biso na nzela to tamboli to lobi non à la balkanisation ba toboli ba piner président Eli Martin Fayulu ba panzi yango to lobi non mais c'est Tshisekedi ko collaborer na ba armée ya EACT ba ko sa eloko te na kati ya Congo wayoki biso te ba sali forcing ba keno ka musika. Donc biso to yoko loba bonde konanga tozali koloba bango bazoyoka biso te mwana Congo esika so zwami donc opesa bino message oyo boyoka ba Congo mani nyonso esika bozwami boyoka ngai to loba na bino boye le Congo va mal soki bino boluli poto kaka bovani na bino kuna na ba Afrika muso bovani na bino boye ba kozanga mboka bakoko oyo bokopesa comme témoignage ou bien histoire na bana bino. Il est temps totel la mboka na biso partout bozali. Partout où vous êtes, partez déjà aux ambassades, ambassadeurs, tout, maison, grand salon politique. Organisez des marches pour décrier le départ de M. Félix Tshisekedi parce que c'est un danger pour le Congo et pour décrier makambo tozolo bela il y a agression par les Rwandais au Kagame a imposé biso na kati ya mboka na biso. Donc wana nde tokolonga bande ko na ngai esika na sobozwami wabino Hervé Matata mbote esika bozwami merci.